le problème il y a Sangaré banda côté Nîmes. Azana problème il y a faire, azana problème il y a Kakol. Tu peux imaginer porte-parole, azo défier chef d'orchestre. Voilà. T'as le niveau de manque de respect déjà. Il y a un maïle ni rose na ngwe ra sali réunion pour tout nombo conclure na wea. So qui ala maïle, malinga tigane ba tigane ngente. Anaza directeur marketing. Oh tout le monde lelo ba ADT qui pour ba sala na orchestre wana. Ba ki ba to na kina mutu. Tout le monde ba docteur Pichu Musumbu. Azana poste sur la poste. Comment même il y a d'autres monde azata na page T officielle. On a roté comme maison mais tant que directeur marketing. On n'a pas jeté. Et ça arrive quand on sait sur Instagram. Je ne pense pas. Si on va faire les bases à la maison, on va le blaner. Ok. Si on veut dire que on va bouler à la maison, il y a un blaner. Voilà. On a tigala ni matera di bembe. Aba ko ema na di bembe, ibi na di bembe ne ba kabele mbongo zuli kolo gumbia ngona na ogumba pa ficho. Anga sani. Ba faire ba pia visiter aza opportuniste. Ya za courage, ça za courage ngatika na pota bunane ba ya ba bunda. Ba noko o ba la muwa na tongo. C'est à courage ça mon canana nini. Courage ne yona. Botika faire scène. Pour nous faire. Bunda abima. Congo fait bête à la faire ma beaucoup. Faire mérite beaucoup de respect. Biloko ba linga ba sala nda biloko mo ba sala ngo ba mo ba mesana ko sala. Vous comprenez? Faire une fille chef d'orchestre à maison mère. OK. Ba sala maison mère tout autour à faire ne ba sala ka basa tout autour à Messi. Rende basala faire. Donc faire Gaulois mérite beaucoup de respect et nous les Gaulois, tu vois ça Sankara fait gaffe. Comment fait-on pour faire des places mo ba faire le bagi a osenga we pardon te ouais témoin a te jomo gimale là comment mo gimale là. Donc faire ça sur na jona pas sani. Allez là. Fait wera alingi concert on ezala ya unité. OK. Ya bomoko. Pona ko tombola toujours kita musique ya Congo. OK. Ndo moni les pas de soutenir Venaï les rois de la forêt. Oyo bazara tana problème mon côté. Mon appel. Problème na dynastie moni JB. OK. Où est le problème? Est-ce que c'est un problème? Un problème il était musique. Et ça fait un petit peu la mona a souhaité qu'il y ait un balama ni maman ko boya manga mukaka na ko loba. En fait tant mozo linga au contredire mutu, tu dois avoir des arguments solides. OK. Oya ko finga te. Ko ya ko bima fakoshate, ko bima hérésité. Mon atier botelelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu Congo température et na mo pepa sika ya tobina e Congo température et na mo pepa sika ya tobina e Congo Voilà, merci beaucoup. Vous suivez partout dans le monde entier votre chaîne que vous aimez beaucoup. Congo Température TV, Otolobaka Vitesse au Wapi. Nandenga mkete na bite bandeko baza tellement belé balandaka héritier Ibula Mouyaka na bango nyonso. Je dis encore merci na bandeko tout bakolandanga na Congo Température, bakolanda biso pe na Esther TV officiel. Otolobaka bo s'abonner pe kuna massivement et ko sala kitoko na elengi na ndenga mukete. En tout cas moi héritier Ibula aujourd'hui je dois recevoir pour vous celui qu'on appelle dans la fin côte panza non batu donc son aboiti mon vieux adresse à motomètre de bazibé baté na koyoka bien te moto na mbongo na makofi na ye. Je dis encore merci à le tout puissant champion Wadol depuis La Rochelle, pourquoi pas à Bruno Loubi Kambon à propre Sandra Ngata maman na Petit Bron Junior et Broly 10 à match ma sœur Jolie 405 étoiles je te salue aussi. Je dis encore merci à Belle Brida Nelly Tambwe maman Jolie Kouete ma Jolie maman Lanita la Gabonaise, Jessica Djenga, pourquoi pas coach Emmanuel Kalonji. Je dis merci beaucoup à maman Fanta Fofana, le DG le plus compétent, le DG Polo. Merci beaucoup à Orsini Lumene, pourquoi pas à Pichu Botoko, Ibou Noir. Merci beaucoup à Bandero Toubarolanda, acteur Rigent sans peur, homme vrai. Luda Christophila, l'aspect des États-Unis. Merci beaucoup à Veri, Ngobila, Averi Ngobila, depuis Pont Noir, je te salue. En tout cas, Moutounangi, Moutounakati, Veri Ngobila, je te salue. Place aux Al 3 fois 100. Balobi Géry Ngobila 3 fois 100, je te salue. Pourquoi pas à 9D78 Smokey, notre grand rappeur autotigrane de la République démocratique du Congo, Nzambe Arap. Na kati Londres wana Smokey boke nepe na Smokey 9D78 officiel bozo abonnement na bino et ko sala kitoko na elengi. Merci beaucoup héritier Ibula. Aujourd'hui à recevoir toi ko yambela bino
celui qu'on appelle Gouve les Gaulois, Talaka Nangaï, Beta Biloko. Bonjour, Gouve les Gaulois. Na pesi batutu ba otala Gouve les Gaulois mbote mingi ska bozali. Na pesi déjà na pesi non nzambe mais ça bateli semaine to la moki bien. To la moki vraiment bien nzamba batela pesi biso makasi pa ko pesa biso mayele. A ko pesa biso ya kolia pa ko bomba biso po. Biso batebele ba otala la biso donc na pesi ngote na yanike kainga la moni invisible l'homme c'est l'homme qui ya kati. Ya na pesi mbote siko ko tala nga Gouve les Gaulois. Na ko bossa na raté. Soki na bosani maître dadi ya kuza grande puissance soit na sali mabe toi sadidi la maître dadi ya kuza grande puissance na peso mbote na pesi ya lete mobiala na peso na mboka malini na mboka France na peso mbote lete mobiala na ko bosa na te pemeni boss Weston Chivundu wolo na wolo ya peso mbote so na bosani Tyson qui vit la paix de seke na sali lote na ko bosa na Orsini Lumene ORT les visionnaires donc on a mona Orsini Lumene na moni mamoko ya Doudou Kamalandwa na moni ya Doudou Kamalandwa na moni double toto chibola très fort na peso mbote yaya na moni docteur Popol Kamalandwa le docteur le plus rassurant na peso mbote yaya na moni Pati Malobo très puissant na moni Mena Kamalandwa honorable Mena Kamalandwa na peso mbote yaya na tchaki foin ça na raté Edgar Kamalandwa ko tcha fointe pour na tchaki déjà foin viens na Orsini Lumene kaelanga kana ebo na mona azocha foin na tchaki foin ko ça na raté faire nga drisha motomètre beba zibeba tcha foin au monde na moni Blanchard et tous la mérité très propre na peso mbote na moni Guy Makoda toujours tendance na ko bossa na raté na moni Edo Muzamba l'intouchable yesoki na bossa ni mabe ali na moni Chiko Mabele mame ya dada mbabana na ko bossa na raté batutu ba ko tala ngai ma jolie kwete na peso mbote ma jolie kwete sans oublier maman la Nita la gabonaise maman Fanta Fofana maman ya tous les Gaulois et Gauloises na ya méloma na bonne musique maman président na bango ya maman Fanta Fofana boy salamu kilina yo malobezo mboka yo. Voilà malobeza mboka nga je dis merci beaucoup à Shérif Kachiko l'image de la terre, pourquoi pas à Jean-Paul Binda Mastati balobi groupe FG fan soutien monde en tout cas on est tous ensemble en tout cas on continue toujours qu'on soutenir papa Hervé. Aujourd'hui je suis avec Gouve les Gaulois message ya artiste Ferregola nenge atindi batu na Zénith de Paris na habité impression na yo ezane. En fait déjà merci na batu tout ba s'abonner na mon Instagram papa Hervé tito comme lobi to comme on a 500K. Voilà. Comme on a 500 000 abonnés donc c'est bien ma casse ba Gaulois tous s'abonner massif na ba page officielle ya artiste kunande c'est quand on va nouvelle ya artiste beaucoup de s'abonner massif na Ferregola les patrons officiels c'est vraiment important ça qui to comme ma casse na ko bossa na raté batu ba kende mingi na Twitter na TikTok Snapchat to kende na YouTube ya les patrons et ça vraiment important to so ba abonnement na ba plateforme streaming pour na koyeba ko somba artiste na biso koyeba ko booster artiste a kende sous le bosso to pe likolo pour na visibilité toujours ya artiste o aza patrimoine ya mboka na biso c'est vraiment important ba golobo tika ya moté batu tout ba moni les patrons kati makam Sankara lobby les pas dans la vidéo scène. Et ça lit bien ma casse les pas dans cette vidéo pour nous ça tous les Gaulois. OK. Tous les africains yoso. Ba mélomane na bonne musique. Beaucoup de concerts, il y a les padres et il y a les rois de la forêt. Pe atiki bongote a sali message. Voilà. Donc un message j'ai pas Gouve les Gaulois. Pour réussir des grandes choses, on a besoin non seulement d'agir mais aussi rêver. Non seulement de la chance mais aussi de croire. Moi je crois à toi, je te soutiens et je te souhaite bonne chance. Le roi de la forêt où est son rendez-vous le 7 septembre au Zénith de Paris, Ferregola. Voilà. On comprend bien? On comprend bien. Mais ça Gouve les Gaulois tani. Nala ba bi ngam da ba papier. Oh otani. Ngai ba bi na na kanisa te ko tanga te otani pe. Ngala mayele te ngala lo ba bouffon te ba zobo ba ka ko lo ba mayele te ngala la tête bien faite ngam mayele na fana na bande de l'école. OK. Ngala fana na bande li ben message ya faire. OK. Pour réussir des grandes choses, on a besoin non seulement d'agir mais aussi de rêver. Non seulement de la chance, mais aussi de croire. Moi je crois en toi et je te souhaite bonne chance. Le roi de la forêt. Oui, on son rendez-vous le 17 septembre au Zénith de Paris. Merci Ferregola mobile à rendez-vous. Dans les pas de 4 déjà ma cambo, ça lit bien. Batou tout
o ebi galinga culture africaine alinga musique ya mboka na biso to na rendez-vous moko le 17 septembre na Zénith de Paris après wana le padre mo appelle cette date le 7 novembre na Casino de Paris ils ont rendez-vous ils ont un concert historique ils ont un concert à Esseng ils ont un concert à Défité ils ont un concert à Lisanga to kutana poto sangana pona ko zongisa lisusu musique na Europe ndenge musique ebeta raté ils ont concert à pandémie je pense ba ko ne concert à wera ba zuba vaccin na bango ils ont concert à contamination to mona concert mususu image ça dépôt il y a eu des morts fait wera alingi concert on ezala ya unité ya bomoko pona ko tombola toujours kita ya musique ya Congo ndo moni les pas de soutenir venaye les rois de la forêt oyo bazarata na problème mon côté bazana problème ata mon côté mais est-ce que aussi on peut faire rigole la peine à podium boya Zénith tout est possible à celui qui croit bibem teloba yango tout est possible à celui qui croit bato bako croire peut faire bimi na Zénith de Paris voilà et ça la makambu na biso et ça la kaka dia que ça soit peut faire évitation pas de problème bako peut ça faire évitation ça pas de problème mais ça on est différent benga bato na dina ça to benga bango azo benga bango ça ndemo so ki ba bengi faire ça problème ité surtout que so calendrier faire ça ngo libre à respecter invitation na aboya ça problème ité ça rapona on est la musique à Congo tolingi unité tolingi au Kabola tolingi ba Jonas c'était na musique à Congo so ko ça Jonas to gozo to bois ki o requin ki na yo mais tant que ça Jonas c'était au lingi musique ki ndeli boso bateau musique ki ndeli boso et ko ça la bien makasi oko comprendre ngo biso tolingi yango na tolingi bolingo tolingi vraiment bolingo na musique ya mais bien autant bolingi bolingo tant ko loba mama bolingo totali awa sortie médiatique il y a fait il y a Sankara d'écoute fait rigoler à boîte message il y a battu pour la Zénith de Paris mais kolonisa makoyoka ke Sankara lobi ya zalakane na problème ya ferité le problème ya Sankara banda côté nil azana problème ya fer azana problème ya Kakol tu peux imaginer porte-parole azo défier chef d'orchestre voilà t'as le niveau un manque à respect déjà yo na maile ni no roza ngo wera sali réunion pour tout no bo conclure na wera soki alaka maile malinga tika ne batika ngente angaza la directeur marketing o to mona lelo ba ADT ki mpuyi basala na orchestre wana bazaki bato bazaki na mutu to mona ba Dr Pitu Musumu azana poste za poste te comment même il y a d'autres munoko azata na page T officielle o akoteka maison mais tant que directeur marketing on n'a pas jeté. Et ça arrive à Instagram. Je ne pense pas. Il y a des WhatsApp na allo. On comprend. Le problème n'est pas banda tangu Kakol a perçu à vie na ye. Kakol a lobby clair. Né na ko souhaiter massa na soka uti potoyer to kutana to sola. To kokipe ko inviter vient na biso le roi de la forêt na dynastie. À proposer, à s'y poser. Katoro ko benga vient na biso aya ko chata moi voilà et pour tout la musique à Congo pour à travers dynastie pour album il a fait ya leki ayeko boya maloba ya kakota ni sur la République démocratique du Congo toute personne est libre surtout que ça ngo idée ma bête on comprend vena biso quoi tant benga papa maba mana na wake up papa matala agité ayema to imona idée ayema ayaka papa tombola kitira musique te batombola musique et tomboma yango ça fierté à culture africaine voilà et ça qui a vie Kakol. Yé moi na musala porte-parole. Ah, moi musala. Na moi musala. Après ouera c'est Kakol. Ah. Et ça y était après ouera là y était. Ah, bête biloko. Après ouera et ça Kakol. Voilà. Tant comme il a défier Kakol, c'est qu'on a posé maison mère et Koufa. Il y a via ba poste et tout ba chef d'orchestre ba les gars la maison mère. En via poste à faire. Lelo komi Kakol komi kon viango yo muta ngongi te yo muto betata du muta ki chaka utobi ko betate so komi kon vie pose pour ko défier ba chef yango moni Kakol la tika ki na premier concert à Zénith ya Guinée Kakol muta tika te poli nga na proposer et ça soué na ngai ke to fandi boto ko mona pe to na pe na dynastie moni jibe où est le problème est-ce que c'est un problème un problème c'est ça musique. Et ça même super la mona a souhaité qu'il mbala moko ni maman ko boya manga mukaka na ko loba en fait tant ozo linga au contredire mutu tu dois avoir des arguments solides oya ko finga te ko ya ko bima fakochate ko ko bima hérésité solo la vraiment ne ba tamayele ba solo parce que ya za ba incapacité on a intelligence tellement za zoba aibi ko réfléchir te biga ga so muta lobby fana ko boya ne ba boya nzoko ko pesa pe te biso to ba na maison mais to lobby non mo ba sala projet na bango vient na biso pe na faire ba ko sala loko na bango ndeo loko na malwa we cop ne ba sala ki batu ba
mboka yo. OK. Mais ko yako longa to dénigrer dynastie. Au finga bato ba bebisa maboko pour les maison mère no gangi la pe tandis que oso diminuer sous maison mère. OK. Tant on fanda lo ba o fanda place mo bo mo na ba musicien maison mère ba yo senga muto mombongo. Oso diminuer fait la biso le roi de la forêt. C'est que we ka futra ba musicien te, we razan le logo te. Kala so ta bimi zoba. Beta biloko ya. Azo bossa na to on a des contrats, on a contrat écrit na contrat verbal. Gouvernement na mayele. Azana contrat na wera, après ka kolobela orchestre ya wera. Voilà. Et ça contrat verbal. Donc ba ko suspendre epé verbalement. OK, beta biloko. Donc ba ko suspendre. On se comprend. Voilà. Zoba. On va vider bango mayele na ba contradiction, to ba contredire bango avec des arguments. OK, l'autre solo. L'autre solo na beki mikolo pembe. Bouffe le gaulois to le kako. On se comprend. Voilà. On se comprend. Mais habiter que asala déjà pas wera verbalement. Oh ba futa ngaite. Non. On va la rémunérer na orchestre kana mbongo te. Voilà. Boko fanda boy ba menu États-Unis, ça bien na yo. Ya yote. Visa ba zolo yo. Ya yote. O mérite on pour ça rap. O sala kuna. Ça contrat ni. Verbal. To le kako. O papa o gosa boy ba futa ko mbongo te mais to fandi boy. Ah, doit aller gabola mon nez au salarango. Ba kabelo mutuka. Voilà. On comprend. On mérite logo leki. Même madame mbongo ne banako zela. On comprend. Voilà. Yesu quoi ebi ne makambo te tellement fane na ba bi ka kende ko kosa. Tout il a raconté c'est du mensonge. Ah ça lukuta. Oui. Comment fait-on ba fande place mo ba ga faire alobagi a osenga we pardon te. Ouais témoin. A te jomo gimalela. Ko comment mutu gimalela. Donc faire ça sur na Jonathan Sanine. Allez là. Gimalela dans la prison. Yango na lobi na kombo mutu déjà gimalela. Allez là. Si on faire ça na Jonathan faire ça ni. Allez là. C'est impossible. Voilà. C'est déjà impossible. OK. Yo fa na faire yo mo bi bien au solo na faire ça fait 16 ans. OK. Muta passo téléphone kakol. Au fa na faire na nini? Plus de 16 ans. Ton frère a longue ti le bomona na. Bomona na te OK. So yo fa na faire what? Lukuta papa. Et ça lukuta. Ba eka ka ke no beta bo pas na ba kimate. Muta ko mo ko na ba papier le prince ba nga na boko la bango yo mo bazo boko la yo. Bo mbongo bo la papier le prince au so. Muta so mutu ka $21,000. Mutu ka 21 na sombi. Lukuta. Lukuta papa to yeba ni. Voilà kolandi sama via ko kanongo ko beta liso ko landa 140 to landa yene émission na. Mais to landa sami ke 140 ko lobaki. Ba musicien on attend na no lobaki no ba vétéran. Dans ce benga ba musicien ba ma dynastie ba vétéran. Mais musicien tout dans ta maison même ozo ma dynastie vétéran ça te. Bila beta to beta te. A beta. Oh, yende zo linga benga na so ba musicien vétéran ba ma dynastie. Oh. Ba musicien ba na dynastie vétéran zate. So ba musicien zo souhaiter ba ma c'est des vétérans. Ah bah oui ah ok c'est bon c'est bon voilà c'est bon papa bah tout na dynastie bah tout bah baby ça ma beau pour maison mais on a gagné mais il y a lobby qui a le bain ma bête pour la dynastie le bain que non album on a dynastie ça ma bête ça projet bien mais Nenga ba invité héritier le bête non ngai mona yana bonga te faut inviter non le roi de la forêt après nga pena ya ko participer to inviter ki muto tangeni nga kombote ye moko les gars na te fa lobi ke ya fa ko na dynastie il faut boto benga ça fait na so le roi de la forêt na pensée artiste wana il a pensé que faire à sa maison mère tout autour na ye. Nzoka faire à sa maison mère te. Dynastie ça le roi ba qui est derrière toi. Et ça le roi neti ba qu'est-ce que j'avais dit? Il roi ba sens interdit mais à penser il y a bien certains collègues na ba ko tsa banze mo papa tsa musique à Congo pour à travers son album. Ndé linga condition arrivé au ba benga été. Après tant de ko fa na mo changer maloba. Oh non, album on les a faire un tazo benga batu ngana na problème mitena ko conditionner album à mutute. Comme versatile. Dans maloba loba ki kuna abalusi yango koto maloba mususu. Donc akoko ko yeba mamazo loba te. No moni yakomi ko diembela ba kombo wana. Ba kombo do diembela pa na biso. Biso ba goloa. La capacité à faire sans effet. Sans effet. Effet zate. Oh. Effet tellement. Tika boyeko. Ça faire ça puissant. Papa chanteur nango ko défier faire lelo. Chanteur ko défier faire na chant. Azate na bisaka yo faire imana batu misusu imana bango na ferry so ka vraiment Jésus chair de poule Mika Boronina l'impérateur de la rumba congolienne papa te Pavarotti papa ko bimarwa
okobima kwa misente donc ya diembele abila coste kuta boya ngana hotel merana na hypothèse wana boya boya biso benga la coste te batunde bazolinga faire benga ye mais faire alobaki déjà na Instagram aoyemba te po ça bon mané ya faire c'est ça ça que tu faut débat ngana comprendre que moi solo batu mususu to beton to fula bon actualité ya te ngamo na actualité ko leka ba mise mususu te afato ke na biso siko mais ye Sankara lobi ke non yete mutabande makambo oyo abi mutabande makambo za marque house ne mutafongola marque house abatute ye mutabanda ko défier chef d'orchestre Papi Kakol Papi Kakol abi nazo souhaiter faire so ya ke kenena ndako ya vena biso la sololi na faire alobi so ye a kenena ndako ya vena biso le roi de la forêt ba kutana ba solola kandenge ezalaka voilà ya contrecaler yango faire ko mona vena bango te donc yenda za vraiment barrière vena ba petit ba royokana te aligné avancement à viété. OK. Mais pardon baba faire à 5 pour sala wera nini. OK. C'est ça. À sala wera nini. Mais tout le moment monsieur solo faire na respect tout azana envers viennaï. Tant on sali ça c'est interdit. Soki na kosibo tuna ya nyama. Ya yebi nenga lanki lelo nzambe ya pambola e. Obanga fete. Obina en ardèche mbalwaka. Mieux vaut un vrai arrangement qu'un bon procès. OK. Pour n'a pas procès sur le raison, n'a pas le raison. Mais n'a pas arrangement mouton le raison. Azate to le to sanini. To yokana. To yokana. Babilo qu'on a pas condition ba hotel faire à grand garçon. OK. À la patrimoine mboka oyo. Mutako ko imposer ferité et loko oya na ngona mutu. OK. Vous comprenez? Faire ça mukolo ebi eloko nini a ko sala. Faire na ko ka bana problème ta kena Côte d'Ivoire bi na ngitara soué a vient na ngai. Ngena mona ka vient na ngate saka mo be to kutani ko sala bien. So bino mo linya loba na façon nini? Ah bah les gars pas moni héritier wana na wera ngana nina ngate faire en fait faire azala hypocrite. OK. Asala ke loko pour asala ke loko pour na hypocrisie. Asala te pour batu ba mona yi. Asala ke loko te pour na ko faire plaire batu. Faire asala rango par rapport à ce qui conviction yé ke na sali kambo. Asali yango. On comprend? Non, là. Donc, on imposer faire un grand garçon patrimoine en légende. On a un problème à mon côté na vie na il y a pas un problème. Biloko balinga ba sala on biloko mo ba sala ngo ba ba mesana ko sala. On comprend? Faire une fille chef d'orchestre maison mère. OK. Ba sala maison mère tout autour à faire ne ba sala ka basa tout autour à Messi. Et là, donc faire Ego mérite beaucoup de respect et nous les Gaulois, tu vois ça Sankara fait gaffe. Quand on finit avec Gaulois, on démarre ce qu'on a dit. Très intelligent. En fait, on a des arguments. Artistes na biso argumenta biso. Artiste azo bato baza mayele. Non non Sankara za mayele benga comme directeur marketing. Pourquoi batiga iolé là? Azana ba difficulté belé à mutu. Ba ko tien directeur marketing pour ça là on a ndengeni mutu ata na page officialité. Ba ko ça la wera publicité. C'est clair azo ba kasana o sala ka kuna. O ba masolo wera. O beta masolo le roi de la forêt pesa programme pesa ba sali ba nzungu. C'est ko ça mo musana. Ya wera. Wera orchestre comme ngoni. Maison mère. Ana contrat ni. Verbal. Ils ont contrat verbal quand. Ah, gouffre les Gaulois. Ah. Il n'y a pas de compte verbal. Oui. Ah, il y a des arabes. Mais si tu as des pattes, non fanatique il a fait. OK. Na botama na maternité ba Gaulois. OK. Je suis né Gaulois. Na uta place morote, na uta pas tata te ayena nga po mutu mo tanga poa. So ba faire bazate na maison nga lobela banani. OK. So vedin so ni ba boulaka te ba sa maison mère. Ya nga lobela nani. Voilà. Anga tsikala ka ni mateka bibembe. Aba na oyemba na bibembe, yimbi na bibembe, yimbi na bakabele mbonga zo likolo gumbi yango na ogumba papicho. Anga sani. Ba faire ba pia vie c'était aza opportuniste. Ya za courage, so za courage nga tika na pota bunda ne ba ya ba bunda. Ba noko o bala muwa na tongo. Faire courage so mukana na nini. Courage ne honnête. Botika faire sel. Pour nous faire. Bunda bima. Congo fait beta la faire ma beaucoup. Faire mérite beaucoup de respect. Faire azo mérité. Faire zalate ba jibe ba wera ba kofi. Tant on tire là et moi ça c'est interdit ba tiae pour musique à faire tiae pour faire musique ne mo te cahier. OK. Ma capacité na ba potentialité zangi na on est traverser ba horizon mususu. Mais mutu mususu fa ba côté là et fait na besoin quadra peso caisse mo bimba. OK. Boke beta.
Faire à sa force. Faire des mots à sa force. Il y a un monde qui est une légende de Tango. Na benga légende. Ba te belé ba benga fait so quadre benga légende na bien monté. Nous sommes ba gloire to benga légende à toute génération confondue actuelle. Ba africain ba benga poids lourd de la musique africaine. Otala mobete. Ça je pèse bien mes mots. OK. Goufle Golo bandeko ba kolanda, est-ce que aujourd'hui na koloba na génération oyo ba andi ferré, oyo ba ferré bani tout et tout. Rotenga la biso artiste ta mi balé o baza posé. La génération oyo après il y a ferré. Après ba ferré to la génération a ferré. Génération ferré. Ba artiste o baza posé. OK. Mi balé ka ta mi ça tout. O baza posé. La génération ferré artiste ça posé ça na mangamutu ana talent. Ana bozui. Réel. Ana ba fanatique virtuel, ana ba fanatique physique. OK. À part Ferry actuel, on doit poser le roi Ferry. Range Rover SVR, il y a 150 800 €. Banda kuna beau vent. Banda ko zotonga ma étage. On a stabilité le roi Ferry actuel. Azate. Hey! Azali. Tangat. Na otanga comme Azali. Tangat. Na tanga comme ko bougete na titi. Na zakaka. Ko bougete na titi. Ko bougete no pembe. Ko bougete na titi. Na salia. Ba mo benga biso mangobo. Et pas nan. Pas Sankara. Bon, il est mort, Zanan. Il est mort, Zouézoui. Nzambalo. Il est Zouézoui. Natanga comment na Natanga comment. Ni papa. What? Ni papa. Ni papa. Oza ni papa te. La Toi kana ba Versace. Ni papa. Toi kana ba Versace te to fandi ya Versace na maboko donc tina si. Na lo bana litoi. Te ba misa baza stable ko le faire bazate laisse tomber. Laisse tomber aussi faire comme bazana on pona bosui. O eza réel. Voilà. Te mutazate na. Voilà, merci beaucoup, c'est ça Goufle Gaulois. On est toujours ensemble avec Goufle Gaulois bato ko koloba. Babi te harmonie en auto moni teaser. Et sous temps, teaser rebete sous un mois. Ils ont promis, et à 10 heures. Photo sengana Yahweh. Après ça, biso mokolo. Faire voiture ma genou na se. A sengana Yahweh. Aza mona mama Marie Mathieu. Yemoko Jésus. Si go anga bimisa bato loko, abimisa bato ba chanson patrimoine. OK. Il faut tiens ma bolongo na sa tuna ngampo ete nzambe. Faire na carême papa. Faire na mabolongo na se akosela. Tango ba ko pesa ye yano. Obwaka na ye. Bon temps ba misi teaser ba soki da ye yano na sote mbala. On a dit teaser nzamba lo bi pesa bango ba mona. Neti mikoto sano miso moto zo pela. Oh, to ça que mission moto teaser. Si on ngana to ça mission ngata moto. OK. Donc moto et puis roman papa. OK. Ngana moto mpanzi moto ngwa to bete to loka. Avec vos c'est un peu c'est là biso be moi jango ça. On parle moto vraiment ko sakana te ba. Mais to zikate. Mais to zikate puis roman papa. Bientôt la puis roman les yeux ba ça poser. OK. Le pas da ko sambela. A ko senga na nzamba longola nanu. Mi pepa ma be. Balungwa nzele tika la peto tant ko boire loko to kende wawa donc ça na bien ya molambi za na kata cuisine aibe longo ni na ko sala dans les pas de mots à poser muta ko tchale pas de pression za te asaka ba chef d'œuvre. OK. Asaka biloko oyo e wumela ka faire musique na za 20 ans ko wumela ne ko koma pe makasi yango moni biloko faire e wumela ka pesa la sous makasi za la bien donc yemo ko aibe longo ni na sala mukolo afandi amona ka molai topé musika komona leki waza ko telema yango moni faire banda fanda komona ba leki nde ba ko tepa tepa pour mukolo na beloko ni na osana moi na mona ki. OK. Merci. Voilà, merci beaucoup en tout cas Goufle Gaulois. Nous allons continuer toujours Goufle Gaulois Casino de Paris le 7 novembre. Tout le monde fait moko a confirmé biso yango. A confirmé que concert à Casino de Paris le 7 novembre et que vous allez bel et bien lié. Confirmation à Casino de Paris, vous êtes dans la page à Casino de Paris, va faire à l'oba. OK. Dans une conférence de presse à Paris, on a annoncé dans le Casino de Paris, faire ça responsable, ça irresponsabilité. Faire goal à respecter Maloba, un homme de parole. À cause de tout est autre chose que lui était. À cause de tout autre sinon universel ou coûté. Tu vois? Donc faire à mon côté. OK. Faire à l'oba, à faire ça véridique. Si c'est bon, c'est bon. OK. Soki c'est bon pas c'est ça bien il y a ça bongo il y a ça que lo mo simba ngo ta ko kosa batu non fait ka kosa raté tanga bisa batu Casino de Paris ayeba que Casino de Paris asina qui déjà na Casino de Paris Overlook a annoncé la page
Casino annoncé faire une conférence de presse à le 7 novembre tisi ko ba billet et ko sommama toteki 85% ya ba billet bato bazo rêver to ba okene Casino ba kuta ba billet vidé babi bo koka kutu te bo koka ta ko silisa ba billet à Casino de Paris to zaka na 2000 places les années concert les plus chers les plus chers bon aussi ça te les plus chers ba sommana za banane ça va bana mulenge te. Ce sont des Congolais et des mélomanes à bonne musique. Les billets sont bien 180 € équivalent à $220. Les na Covid, les na pandémie, les kangamaki, les sont billets. Quand tu vas au Québec, tu vas pas coûter ça, c'est net. Faire moi ça cher. Il y a un billet super vieille, même prix na maillot ya Messi. Di Paris. Gouvle golonde bandeko bolanda biso bokomela biso soki eza vrai mponga gouva komi okosanga te nakokoso te ya nani ya Messi etekama 180 € équivalent à $220 et si là etekama soki plus de 2 millions de maillots et si là na seconde en fait Messi quitti ça avion na aéroport aller bouger et là côté diète aux offert na aéroport aller bouger et c'est lui faire 2 jours. Pour l'outer papa. Alors peser hein. Si ne faire na mambo ya monde zo balana. C'est bien. OK. Et que bien. Et que bien. Faire dans les bons. Faire dans les bons bana. Non mon abé ba faire ko kokatelo ba dans les bons. 400 albums moi contrat na Casino de Paris rien qu'un single na musique classique, musique opéra, peut-être que beta na salle opéra. Et ça blague était tangena mutu oyo aussi na musique ya Congo bana na Calais Jeff. Akena ko zo contrat na Casino kana single. Pe na musique ni musique classique. Et ça là faire rigolo là a marqué histoire époque na. Que babino pe boko ma basi mangolo. Ya. Na maramoza olobati. Si mangolo na ndeni. Boko marabilo ne souvenir comme ya bino. Et puis ça bilo ne souvenir comme de faire rigolo za molakisi azali nzela. Muto alakisa batu nzela za toujours liboso. Si mangolo fait que ça ni mtana talent na yi. Bato ba ramité mama be bato bazanga talent. Bato ba na eloko ko pesa bato te. Ba fabriquer bango ko fabriquer. Date d'espérance esili. Ndo mona ba ko ramité mama be ba envier moto azana talent. Faire azana aura. Azana talent. Faire maintenant étoile na jusqu'à maintenant et ça dans les bons. Faire monter mama lamu. Faire azata ga oh gloire na kabola. Faire kabola ka gloire. Akabola gloire na ba shikito. Na ba Nicodème na ba kunzardo. Akata so na mito bengi kutu batu musu ba kocha banzembo na dynastie balinga ba tundeni bo teka banzembo bo zona mamonga mabanga ya kobimisa kaka même mise motema malamu ye wana mise ofo zaka liboso ninga zaka liboso to la sabatu nzela yango mona mibenga zala génie molakisi impérateur de la rumba congolienne ba bundisa ka faire par rapport à talent ba capacité ninga zanango donc faire ko la merci faire ko la na auto ça d'abord biso photo pesa no faire merci faire ko la pesa no Congo o ezali kabwali mongongo na apesa ngo Congo. Et ça chance de chance. Et ça chance. Et ça bénédiction le long Maradona pas en Argentine et ça chance à Argentin. OK. Biso tous en affaire na Congo en Afrique chance na biso. Donc faire goal à porter tendance la musique et Afrique actuelle. Faire goal à Torozoa après siècle. To battre là c'est le capitaine de la musique africaine Azara. Le gars ça on a dit chance ça na Congo. Le gars pas ça teke um. Azo mérité ba respect belé ba honneur belé en moni faire goal là. Viva Ferregola. Viva Ferregola. Tout le monde liste mo uti ko bima awa. Ba artiste oyo baza suivi makasi na YouTube. Ngamo kuna za suivi na makasi na YouTube. Mais zate ngamo kuna za suivi makasi na YouTube. Ozate papa. On a cité les artistes wana ba to sala ngo za mutu lokwa yo nanga. So za na fan na mutu ona za o chaferi. Ba chefe ba na otala bango ba otala faire mais faire atala bango te donc faire rigolo sur YouTube elle kala mia mais question na cité ya na lo ba to pataka émission tala maka to kata émission Vincent de Gama to kata émission Dimas to so la to kata le pembete na suko ah comme sou pembete ah ah émission na ngoko gimasanga boeta mais na liste on yo zate na liste na to moni et puis alors les gars ba 10 personnes avant dernière mout na liste donc après faire bache Ravan ici artiste mo peka africain ya libanda bo donc bache faire bache sero faire Ravani voilà c'est lui sero bache faire 4 points sur na mona page ya tonto promo mais balandi sa meza bandeko oya koto kuna ne ba ko sala liste wana ba lui batika bêtise et puis bazu mout na bache numéro 1 gouv
numéro 1 bato lokuta. Ah lokuta. Yé mutela bato ke so sala ba vie na Congo c'est aux stars. Nzoka ba jibe ba René va yo René. Ba jibe ba sala ba vite, ba jibe ba tonni sa stade na ba vite. Siko ba million de bato na ba page na bango pourquoi ba saka victuel. Ba mona na raté. Na ba conseil zo mela bango. Na ba bisika kili ba ko sala biloko ba. Comment fait-il? Moko zolo ko ba beteli biso tolo te soki disque dur. Ce sont des fanatiques virtuels mon viennent ngai. Ba mona na raté. Yango moni pona, moni ba ochaka faire wana na Sony. Ba comprendre. Ba comprendre, papa si ba comprendre. Po ba tira ba tana ba be faire été. Ba tana mna mona ni. Abimisa album ezo beta te ba tana mna mona ni. Ya ba be bisa. Mundi bugu to ala nene to biloko atanda matin zete. Ba bimisa. Ba na matin zete ko kita te. Na matin zete. Mundi bu. Robino. Yé mo matin zete ko kita te. Grand chanteur le roi Robino. Robino da grand chanteur te ya ilusa legi Robino. Ah té. Robino ilunga legi Robino. Ya ilus alegi Robino alegi na guest ma wete ce sont des faux chanteurs. Moi ba chanteur ce sont des tika. Ya ilus a mis Titanic. Robino mutu ba sa featuring na Bercy. Featuring ba ningi sa mokili. Zoka papier ni na tête. Bete biloko sikoto yoka. Pesa Bercy tanga mamoza. Nani? Bercy. Papier papier on a la tangi. So beaucoup tani pia tanga mamoza. Ah tika boyoko. So beta ma solo na émission na otanga ba hérésité. Papier oyo. Pesa yi. Promo fait rigole. Mot d'ordre. Ngate ye. Ah nani? Ye. Muto tangi kombo. Bon botel papier onde. Na botoli papier pesa papier oyo eza na makomi ya bata mayele na kati. Ah. Voilà, Gouffle Gola, c'était Gouffle. Et là, on y a un bagolo, un gladiateur, au balandi biso, dans l'émission par rapport à la préparation, parce que bagolo peut me dire ça, c'est au côté tapé à Moro. Au côté on a balandi boy, côté on a bazong ici boy. Au côté ça bagolo nini, bazalandi nini. Dans bagolo, bazala bango distrait, bagolo focus. Casino de Paris, voilà. C'est des albums légendaires Harmonie na Dynastie. Tous les Gaulois et Gaulois, tous à la focaliser dans des albums. Ça, oh, biso do sala, bino bo sala ngote. Biso do zo déjà manga mutu na to talaka ya mutu moko. Donc, biso soué na biso ezali. Bino bo si ça va bien Casino de Paris, bo continuer ko s'abonner massivement na ma page officielle ya artiste na biso faire ngola les pas de Nika Bolomina, moko antombolo mona mayibo kaninda. Et ça bien makasi. Merci na bagola o ba memi les padres tina 500 000 abonnés na Instagram mais ça bien makasi. Ça kitoko. Chaque mardi, jeudi répétition et zongi. OK. Bientôt là to beta concert moko non date limitée. Date limitée. Date zo bima ezala to pesa binongo officiel. Je crois que mara semaine. Dans semaine oyo date zo bima to koyebi sabino. Biso to kolegaka na ba place to kolegana. Pona koyebi sabino ke concert est à tel jour donc sans plus tarder gagner Zalaga liste est le sous namoni ya ebe nous faisons ça non bien liste Zela oh ils a contre liste ils a contre verbal sotoko sandeni nakoboka Francis ma vie ma Zela na nouté Zelet émission na ngai nakoboka Gego c'est le Loirentin mais Zelet nakobozela bonani sous nakoboka Weston et Mvundu bazela bongo Tyson qui vit la Pedro il vit la Pedro azela nan bona mushinda mokonza ba agence kanga foni atanga ami fidèle comment ami infidèle nzambela na liste contrat verbal bongo yorobini liste contrat verbal papa nani susu masanga Grady Bokuma na États-Unis. OK nani susu Dadi Yakuza grande puissance contrat verbal yango kaka papi Chomatende les boulevards voilà boss Kovo Mamweni 5 étoiles motema maman Florence Lubaki na Genève ekoki tokei ma jolie kwete na ko bossa na maman la Nita la gabonaise maman Fanta Fofana Alain Kembe la garçon de disque te na liambongo na eza contrat verbal te Trésor Bokunzoni kamba de Belgique Trésor Bokunzoni DG Paul on appelle son mbote le DG le plus compétent on contrat ya libela na moni maître Guy maître États-Unis Léon Kangani passant c'est Bosombe maître Mais plus de contacts plus 243 90 32 63 225 gouvernement de Gola au Talakana qui top merci là c'est dans liste c'est là OK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Bandero boko landa ngai. Zoomé. Zoomé mabanga oyo. Aotambola makolo. Aotambola makolo. Gouvle gola soda mbodi na bino. Tambola makolo. Nayebi boko talaka na ye ndenge atalaka pe ka papa Hervé mama Fanta Fofana alete mela waka 29 sona linga bukunzulu kamba nani bukunzulu kamba ah beaucoup trésor ah c'est bon te obatu na biso voilà ozumeli so bien en tout cas bien aimé dans le Seigneur et na on pasteur. Voilà, merci beaucoup. C'était la bouffe les Gaulois. En tout cas, pour soutenir et que ça, la Tito connaît. Je dis encore merci beaucoup à Mido 100, Émergence One Télévision. Je te salue. Je dis encore merci beaucoup à 3 L Magique, Lotus Long, Le Fontaine, et à Rosien La Taylor. Je dis encore merci beaucoup à Mokonzambok, le tout puissant champion Adol depuis La Rochelle. Pourquoi pas à Acteur Rigan, sans peur, homme vrai nangamoko ya kati, pourquoi pas na Luda Chris Fila, l'aspect des États-Unis. Je dis encore merci beaucoup à Belle Brida, Nelly Tamboué, pourquoi pas à Maman Jolie Kouete, Maman Lanita la Gabonaise, Jesken Djenga. Merci beaucoup na coach Emmanuel Kalonjiwetu. Merci beaucoup aussi na Maman Fanta Fofana. Merci beaucoup na bandeko tout bakolanda héritier Ibula Adrisha motomètre bebazi beba chafouin au mona on va le calamité marche de santé dénommée Pyromane. Donc calamité la fin du mois awa boko zo déjà ba short maramutu presse intelligente bako sangana bongo na betidia nyonso ya Croix Rouge. Quand tu sais bien que tu as la moussala à Papa Hervé, tu as la caille à Papa Hervé, je dis merci beaucoup à mes confrères Vasco de Gama. En tout cas, on a pu se mbote place aux Abichamael et toujours et aussi Mbarara. Merci beaucoup à Esther Mavakala, l'initiatrice de cette chaîne. Esther Mavakala, merci beaucoup Nayo. Pourquoi pas à Papa Gaspard et ma maman Joséphine. Couple ma Vakala Mobimba, la Pessibino Mbote. Pourquoi pas Maman Rosette et la fleur d'amour. Merci beaucoup. Abandeko tout à ce qui était en Kolanda Bisso 9 D 7 8. Les grands rappeurs comme Makoto Tikali na Mboka na Bisso Smokey. Nzambe rap na kata Londres wana Rosala vraiment Mobimba. Merci beaucoup na musée et puis merci beaucoup na bandeko tout au bas du temps ya Kolanda Bisso et puis na ba soutien na bino ne boko soutenir Bisso. Et que ça va bien. Tout le monde a dit Soti Nzambe Azongi Nanute Play. Mon atier, Botalelanga, Congo température, ya Maman Rosette et la fleur, Nadambu. Congo température, et yena mo pepa sika, ya tobina Congo température, et yena mo pepa sika, ya tobina Congo température.